mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, Compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, Kosepelisa ba passager na kitoko, Sepelas na Sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o ba yebisi yo vol e kozana ba 9h yo pe oyena ba kifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h e komi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol eratakate na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Bon, ok, alors, votre la vidéo, merci pour vous avez ça, nous pour la la journal. Il y a peu pour la plupart de fond la journal pour la connaissance qui va femme élue à République démocratique du Congo, Basala, Solo la Kibongo, na ministre belge des affaires étrangères, dans la salle de banquet. Il y a parlé du peuple d'Aki Mingi na cadre, il y a table ronde, na thème aux Zaki pour renforcer, Zaki pour un renforcement, il y a leadership politique, autonomisation, on a au Italie, moi si héritier m'a puni à petit peu détail. Ba femme élie à RDC, ba betaki masolona ministre belge affaires étrangères, madame Adjalaïd, na cadre ya table ronde au thème na yango ezalaki, renforcer le leadership politique et l'autonomisation économique de femmes. Activité ezalaki organisée et pas ya ambassade ya Belgique na profit ya ba député ya basi ya RDC na occasion wana député national Janine Kavira Eli ya Butembo pe Eli provincial ya territoire ya Beni a profité ki kopesa ba message et pas ya ministre belge affaires étrangères alobaki na premier ministre na bango ba se prononcer contre agression au RDC aza victime na yango na part ya Rwanda alobi pe que basi ya RDC baza na besoin ya kimia pour bazala autonomiser pour na baka ya ba déplacer ba kosala ndenge nini. Pe basenga kilisusu na ministre belge alobela ba mama ya RDC ndenge baza ko se retrouver na ba situation ya pasi. Le ministre belge a profité qui pona koloba que Belgique azali partenaire ya RDC a kosala nyonso po mongongo yokana pe ba mama ya RDC bango nyonso basangani batomboli mongongo pona kosenga na Belgique alongola ba mama ya RDC na situation ya pasi pe a condamné Rwanda nde azali ko agresser RDC na kolongola ka ba troupe na ye pe batunaki ministre belge que bango attend que pouvoir colonisateur baloba na RDC soki eteni ya mabele ya Rwanda ezalaka na ngambo na biso. D'abord ma solo ya première ministre Judith Soumina oyo a solo la Kibongo na ba membre ya présidium ya Union sacrée de la nation après que solo na Jean-Pierre Bemba Modeste Bati et puis à solo la qui tour oyo na Vital Kamer et puis Christophe Mbosso reportage Mijo Mabasi. Nabut Kakamoko pona o Italie formation un nouveau gouvernement des premières ministres madame Judith Soumina azako continuer ko échanger na bato moko simana moninga ba membre ya présidium bazako lekana pona ko solola na ye après tour ya Modeste Bati Jean-Pierre Bemba et komaki tour ya Vital Kamerhe na rencontre oyo na première ministre Judith Soumina Vital Kamerhe alakisi important o esengeli batikaye à gérer ingérence te pona ko concrétiser vision pe changement ya mboka alobela ki pe lisusu mise en avant ya richesse pe ba ressources naturelles pe humaines na République démocratique du Congo. Président ya UNC Vital Kamerhe abakisaki na kolobake esengeli bongo ba soutenir madame Judith Soumina na ba manière moko adéquate pona nyonso etambola pe a apporter transformation moko significative. Après, ezalaki bongo tour ya Christophe Mbosso, membre ya présidium, yepe na tour na ye a échangé ki bongo na madame la première ministre Judith Soumina. Kaka masolo se moko na o etali formation ya gouvernement o esengeli esale makala mingi te.
Mois avril, Bamboula et Kobeta Makasi en avril, province à Kinshasa, Ndenge, Mertelsat, à provenant qui puisse se voir dans l'élément où il y a héritier, Mapinem. Ndenge kaka météo annonce que depuis le mois de février, dans la République démocratique du Congo, c'est le centre météo, il y a la République démocratique du Congo, balobi ke oyo tokoti ezali na deuxième semestre ya bamfula makasi oyo esengeli e banakonoka pour le mois d'avril 2024, la pluie excédentaire, ndenge batalisi, balobi ke excès de précipitation et comment dans la ville ya Kinshasa, pe na ba province et belé ya République démocratique du Congo, na mois d'avril pe mois de mai, ba inondation, ba éboulement de terre, pe makambu ya ndenge na ndenge ekoye bana kosalema pamba te tozali en pleine saison de pluie. Oyo mai esengeli eye bana komata pe mabele ekoninga na bisika wana ezali kotalisa prévision ya météo pona oyo etali mois d'avril pe mois de mai na ville ya Kinshasa pe bisika ndenge responsable ya centre météo ya RDC Augustin Tagisabo azali kotalisa alobi ke bamvula ekonoka makasi pe ba quantité ya mai ya mvula ekozala vraiment likolo au-delà même ya ba 20 millilitres. Et mon ani pe na ba ville lokola ya Kalemi, Kabinda, Ilebo, Mbujimai, Kananga, Chikapa, voire même na ville ya Lubumbashi et Paiwapi, pénétration ya océan Indien ezali ko salema nde ba situation oyo ezali ko se développer ezali ko affecter sud ya République démocratique du Congo pe ezali ko koba kuya ko lekati na ville ya Kinshasa yango ezali pe na ensemble ya République démocratique du Congo na tina wana lokola Metelsat azali ko prévenir déjà ezali ko senga ko sala keba pona ba nyonso ba vandi nzinga ya bibale nzinga ya ba rivière pe bisika oyo mabele ezala kapete tango bamvula ezali konoka esengeli ba disposition eye bana kozwama ndakisa oyo ebetaki déjà weekend eleki ezali kotalisa ebandeli ya oyo nyonso Metelsat annonçaki depuis mois de février na République démocratique du Congo. Complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation Neron Mbungu bango bazabongo na télé moko ya qualité au balève azo la pratique na bango ya kitoko héritier mapinde mimi jomamba sipelandu la dilandu. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Neron Mbungu, toujours en avant. Bazali ko pesa éducation na ndenge ya kosakanate, ba enseignement ya qualité, et zali ko pesa mana complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Bana nyonso ya Kisenso, pe ba commune ya Zinga ya ville ya Kinshasa, balobi, merci mingi honorable Neron Mbungu, na ndenge ozali ko sala na éducation cheval de bataille na yo. Bosimba ke awa na complexe scolaire Mama Pemba, ba atelier et kuba pratique ezali ko salema na ndenge ya nyama bosimba bana ya 6e scientifique bana ya électricité mingi penza pe 5e coupe couture balekaki awa na ba atelier pe na ba laboratoire pona ko sala pratique ndenge kaka bino moko bozali komona bazali ko panza ba moteur ya ndenge na ndenge l'électricien bazali ko bongisa courant alors que nanu ba félicité botala bino moko makambo ndenge ezali ko salema bana complexe scolaire Mama Pemba bangonde ba ko simba électricité ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mikolo ezali koya ya mécanique ba moteur ezali ko panzana pe ezali ko zonga na ndenge ya kosakana te botala bino moko bilili bongo bana coupe couture ya ko simba ezali te botala ba machine tondi na atelier awa ezali ko favoriser pratique na ndenge ya kosakana te awa mwana na machine na ye bongo bekol ya nzinga ya complexe scolaire Mama Pemba bango pe bazali sauver balobi babiki bekol nyonso bazali kotinda bana awa na ba atelier pe na ba laboratoire ya complexe scolaire Mama Pemba pour basa la pratique ya solo complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Neron Mbungu balobi bana ya école nyonso ya nzinga bako kendeli susu ba commune ya musika teo bako suka kaka awa pona ko sala ba pratique na bango mama papa osepeli mwana azwa enseignement ya qualité yebaka honorable Neron Mbungu fumabanga moyo et si apesa solution awa na complexe scolaire Mama Pemba nyonso ezali sur le plan pratique ya kosamba ezati que l'équipe honorable Neron Mbungu président ya fondation ezana kombo na ye a visité qui complexe scolaire Mama Pemba na simana ngo apesa ki impression na ye oza toujours pour visiter ba travaux compte tenu à demande il y a milliers de la fondation Neron Mbungu na complexe scolaire Mama Pemba tozo sala ba travaux
to récupéraki l'espace oyo nyonso mibale tobuki tozosala batravaux. Premier bâtiment ici esili yango bomoi na nsima na biso. Awa tozosala deuxième bâtiment oyo tokozala au moins na 12 salles. Et puis na nouvelle salle de professeurs tozosala. Et puis na bibliothèque vraiment moderne oyo tozosala awa. Parce que année prochaine, donc année 2024-2025, toujours ça l'Institut technique médical. Oui, la école ya munene, je crois ba équipement nango nyonso pona ba laboratoire na bango ils a déjà quelque part pour l'année prochaine. Donc déjà toujours ko annoncer année prochaine item et aliawa, to disposer 12 salles de cours. Rien que pour na bana ya item. Les boyebi ba couture, ba biologie chimie, ba pédagogie, ba littéraire, ba électronique, construction, mécanique générale, électricité, tout ezali. Et puis bango déjà bazana ba atelier na bango. O tozo tonga wa kunande to sala grand laboratoire pour na ba élèves na biso ya item. Donc yango to lancer déjà appel. Na bana nyonso oyo balingi lobi bazala ba minganga o bando soigner biso. Déjà bobonga mapona ba inscription na bino année prochaine awa. O ba bâtiment oyo nzambe so asungi biso ekosila. Lokwa tozana nzambe ekosila kaka. Alors ngamoko lelo na yaka 2 fois semaine otala ndeni misala ezotambola. Na moni déjà ezotambola bien parce que tozo couler étant aussi ça to côté na ba longrine après aller to sali otoko sala tomata pour que qui tozo koma na fin de l'année poto banda année asika ba bâtiment nyonso to équipango na ba ban makamu nyonso pour permettre bana biso bazwa mayele parce que force ya Congo lobby ezo senga bana oyo mutu il faut kota mayele belé pour na to lutter contre makambo nyonso bandoki ya monde bazo lukila biso awa. Voilà minga olobezate tozali c'est Nerombungu le mfumu abanga moyo. Merci Jamal. Toujours. Compagnie africaine d'investissement CASA qui présente ma vie de meilleur dans ma client na nyos. Ah oui, atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika to bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Reporter info lingala journal ya peuple na peuple ba bete ki tour bongo na Kamba la province ya Congo central et wapi basaleli bino reportage ya mai oyo babengaka mai ya sima oyo babengaka mingi mai ya Kamba. Nadina Sona azaki na compte info lingala. Ba Congolais nyonso, ba Africain pe bato nyonso na mokili oyo ba beta tour na Nkamba, village oyo ezwami na territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo central, moko na moko ayebi pe abosana te œuvre ya Papa Simon Kimbangu e bandaka na village Nkamba. Kasi likambo ya kokamwa ezalaka kuna mai oyo tomesana kobenga mai ya Nkamba, kuna babenga kango mai ya sima oyo ezwami na rivière Pumbu, mai oyo esika wapi Papa Simon Kimbangu abandaka mission na ye ezali bongo na ba valeur ya makasi ezape mai moko
oyo etondisami na ba mystique mon côté abosani yango mai oyo ba pèlerin nyonso bakendaka na village Nkamba batokaka yango balobi ebikisaka na ba maladie elongolaka botutu pe esungaka na makambo ya ndenge na ndenge ba pèlerin nyonso oyo balekaka na village Nkamba bawelaka kozwa mai oyo bazonga na yango pe eza na batu oyo bazalaka wana pona kobatela mai yango tango oye kotoka ezalaka na yango ya ofele kasi ava otoka esengeli osambela mai oyo depuis 1921 esala batu ba miracle ya ndenge na ndenge oyo moko te abosani na mikro ya Info Lingala journal ya peuple moko ya babateli ya mai oyo babengaka mai ya Nkamba bisika mosusu pe mai ya sima oyo ezwami na rivière Mpumbu expliqué boy. Lokola totelemi eza hôpital ya mokili mobimba mai ya sima etretaka malade nyonso oyo ebombani na kati oyo bato mabe babwakaka mai ya sima elongolaka yango na malade oyo ata okie nango epa na docteur kuna na hôpital bamoni ke malade yango oyo ekolongola yango ne kaka na makasi na yango ndenge nzambe akitisaki oyo ezalaki epa ya bayuda yango oyo o bayuda bazalaki kosalela kuna yango ekomi awa na Kamba na Bakongo na République démocratique du Congo. Bosimba pe boyeba ke batu nyonso oyo basalaka pèlerinage na village Nkamba eloko ya liboso impressionnaka bango mai oyo ekenda sango ekenda lokumu même tango prophète Simon Kimbangu abandaka mosala na ye na 1921 mai oyo esala makambo ya ndenge na ndenge histoire na yango ezali kokoba soki okomi na village Nkamba otali mai oyo te otoki mai oyo te seke okomaki na ona Nkamba te. Tobeta bongo masolo o etali bastuce lelo tokolobela bino bien fait na yango eza nini Nadine asona une fois de plus. Korosol tope mundenge ezali fruit moko kitoko kasi ba feuille nango ezali penza kitoko koleka pamba te eposedaka ba propriété médicinale oyo ekamwisaka ba feuille ya mundenge etretaka pe eprevenaka variété ya ba problème ya santé depuis bamvula ebele ya ba étude esalemi etalisi ke ba feuille ya korosol ezali makasi mingi pamba te elitaka contre ba cellules cancéreuses yango stimulaka système immunitaire esilisaka rhume kosu asthme grippe epesaka kimia et calmaka système nerveux et amélioraka tension artérielle et amélioraka motema et silisaka dépression et amélioraka prostate et ça anticancéreux pe et silisaka cancer okomela yango ndenge nini isifi kaka ozwa 6 feuilles ya mundenge to ya korosol otie yango na 1 litre ya mai otokisi yango makasi obandi komela verre moko na tongo na midi pe na pokwa pendant 15 jours. Keba koleksa 15 jours te po oko provoquer crise na niveau ya foi. Insécurité za makasi na ville province ya Kinshasa yango eza komema phénomène oyo bengaka kuluna esika ebele ya ville province ya Kinshasa pola nini eza ko continuer bongo tentative à réponse elongo na héritier Mapindemi. Likambo oyo bakinoa bazali koloba pe tango nyonso esi balembi ezali nde phénomène kuluna lolenge ezali kotambola na ville ya Kinshasa ezali malamu te kuluna ekomi lokola pain quotidien ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa oyo population azali kotambola ndenge elongo banite lelo phénomène kuluna ekomi na yango bizaleli phénomène kuluna ekomi lokola malaria oyo ba congolais to bakinoa esengeli ba vivre na yango au quotidien nzokande ezali phénomène moko bami konzi ya mboka esengeli batia rigueur pona koyeba na koeradike yango pamba te ville munene lokola ville ya Kinshasa ezali ko mérité oyo ezali ko mérité te ba ministre intérieur bazali koleka nzokande bazali ba patron ya sécurité kasi soki na ville ya Kinshasa tozali capable ya ko sécuriser population te tuebite soki na ba province e kozala ndenge nini phénomène kuluna lelo esali ki na ba coin mususu ya ville ya Kinshasa batu batambola kalisusu te na 16h même na ba 10h to pe ba 11h
okoki kokota na bakwen mosusu bagroupe ya babrigand batelemi bazali kobotola o biloko moto akolo bazali te eza mpe na bakwen mosusu na ville ya Kinshasa bapolisier bakomaka lisusu te ata obengi bango bakokoma te balobi kuna biso tokotaka te bajeune ya kuluna nde bazali kosala loi na bango bisika na bisika nzoka nde ville ya Kinshasa ezali dirige ville ya Kinshasa eza na mikonzi na yango ville ya Kinshasa eza na batu ya ndenge na ndenge oyo bazali komona phénomène oyo ezali koleka kasi boni ekomi na yango normal ville ya Kinshasa est-ce que eza problème ya baelema ya la police est-ce que eza problème ya mentalité na bango est-ce que eza problème nini vraiment phénomène kuluna ezali kosila te bakwen ebele bazali kokotela batu même na bandaku ezali ba militaire te ezali ba policier te kasi ezali ba jeune délinquant ya kuluna bazali kobuka ba porte ya batu na machette pe bazali kokotela batu population aibite soki alela wapi ba policier ebele bazali ko abandonner ba société na bango pona kokima bilenge oyo ya kuluna phénomène oyo etondi na ville ya Kinshasa population azali kolela tosengi na ba autorité bosala makasi bo éradiquer phénomène oyo kuluna na ville ya Kinshasa bandaku na bango eyebani kasi ba policier bazali kosala bango eloko te misusu pe bazali kokopere na bilenge oyo ya kuluna toyebite soki bazali kokopere pona ko aboutir na résultat nini ville ya Kinshasa ezali ville moko inonde lelo na kuluna en dehors ya makambo mosusu tosengi na ba autorité bofongola misu population azana bosenga à vivre na kimia malgré nzala na ye kasi sécurité ezala bon ekaboli quartier mapela na quartier 1 kuna na commune ya Masina eza ya kobeba makasi reportage héritier mapindemi mijo mabasi bandeko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bandeko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona evindaka na ndenge ya kosakana te yo kotraverse wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière ntsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Nfanga pe ezali kokabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza ko beba transformer etondi ndenge ezongondeka do sengi na ba député biso bimi abong ça pour vraiment moi ezate poto leki makasi. Abong ça pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ande to na boutique na baklela biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako bukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo banda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo ngwa ta sapata kitoko pe ya qualité place ya kosomba yango cette amri le mettait papa griffe azawana aza koteka wa sapatu ya qualité papa sinangai e utako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musaba moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage
mais oza quand même na ba ministre là, ministre de la culture azali, ministre de l'industrie azali, ministre ya PMI azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué le taux de chômage? Pour nous, les hommes, par contre, vous n'avez pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango. Si vous avez pour ça la sapate, est-ce que vous avez besoin de ça? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Oyo adjoint nae ezali chez Koko Mulumba, fils gouverneur Gentili Modula. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamou, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au Bonaï, qui est ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi, aux autorités, nous soutenons pas ça. Moi, je pense que nous sommes à effort. Et ça, des fois, on a dit nous. On a des fois, on a la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale. Na petit boulevard, place partie soit un peu monsieur mon ambassade à Badour à Kekele, pour le monde a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le plus soutenir Yango na Bimisi. Mais, il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, papa de Simawa, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la radio. Donc, je suis à Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat qui a mon nez, le colocol à il. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Aux ala au le roi est mort. On dit comme un bolide, le col à il. Il y a un sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, comme il se doit. Oyoki adresse Ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali ko salema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Vous avez qui est belé pour na kolanda info ninga la journal il y a peu pour ceux qui bossent pas qui na journal pour ça merci na Christian Kengebeni o azali ki bongo na sima ya caméra pe na montage concours rédactionnel ya Midjo Mabasi héritier mapini mi ya superviseur qui journal on a no depuis rendez-vous mukola lundi au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Monsala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance et sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol eratakate na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King